Oyebi ebo alotin. On a fait d'ailleurs. Oyokamate, oyebi ebo alotin. Donc, tout puissant ya chant, ayebo yemba na nenga liboma. Moni na histoire ya maison mère. Histoire ya maison mère. Soit bacha deux grands chanteurs, 3, 4 et bon alotin ko figurer. Après maison mère. Azana mobala son. Azana drone, ana tolo anene, ana orchestre ebani ko alwataka. Tu n'as pas combien de musiciens. Nga ine na budana symbole ya courage. Nga ko folo mede nzembo abelanga to sala clip te. Obigo manquer bon respect. To sala clip te. On a vu na yo. O to sola te, to sala clip te. Akino be amusu to sola mama musique il faut bocha rappeler moi respect. Est-ce que nga na beta na orchestre o l'équipe orchestre tout ya Congo. Koyeba. Orchestre les quartier la te comme non. Et pour quartier la tête, tu gagné. Faire Fali, quartier la tête. Fabregas, quartier la tête. Tu es on Wenget. Quartier la tête. Parrain na ye, à carrière solo na ye, c'est qui? Nana Simba Maé, Swazala na ye, na carrière solo na ye. C'est pas Ranson? Et Kofi Olomide. Oui, Simba a hérité. Oui, Raza coach hérité. Maestro za Kofi. So na musique comme abi maestro za na vie moko za na olo ba Kofi. Nga maestro. Mais blano on s'en est sous-estimé. To public to batuna wana ba sous-estimé. Batunini. Na bi nga ba belela ngati. Batunini. S'il vous plaît, nga ba belela ngati. Blana. Nzembo ba belela nga lindala kenda Canada to sala clip te na YouTube kutu ba longola. Batu. Mais na effort ta ke mobali. Lelo il faut au sala de makambu to. Makambu ni no sala. Non, ma vie Bato so boya ba mema ba mission na poto. Et là on se confondre. Bazan ba album. Succès. Moi on se confondre. Succès. Yoka. Bato yozo boya wana. Yo tala bango ndenge bande ba orchestre ndenge mamozo kende. Tega ba batala nga tala ba ngote. Oh. Akina, elle avait tena kibinda ko yo poko ti facilité. Ah t'es non. Non. Vérité. Non, s'il te plaît. Blé blanc. S'il te plaît. Comme ça littéraire. Je te permets pas. S'il vous plaît. Na permettre de conséquenter. Et maintenant histoire. Na permettre de beta maso. Vous avez la facilité. Na permettre de beta maso. Il y a musique. Na bino la journaliste de génération, na ba mission na tout batalanga. Nga tala bango te. Na ndeki binda nkoiti. Kibinda mwana muke moko bazani na orchestre nga. Ozo kanga te. Kuba futa nga to de na créer la bango cop. So nga te banga ba kende. Oh, Nathalie goûte émission fait na scellé par Frank Stein pas nani. Père aleki na nga joye bagato. Obiki na lela. Na comprendre bien que bola muzoba. Est-ce que vous zoomez ma place? C'est le qui binda. Vient à permettre de roloba. Bolanda blana, wana ba délire nae. Ah! Obige nzela otina wana place moza na ngambo ekangama na ndiai. Basala batuni kuna. Bateka ba vélo ya ba handicapé ya webi. Bateka ba bekia. C'est là ça l'opération faut ba kater lokolo. Lokolo faut ba kata. C'est le qui binda. Atindi le qui ne jani ake pa fali. Pour expliquer Fali que il y a c'est bon opération locale ça qui va cater local. Jani ba vante na libanga libanda lupango Fali. Ba yamba été. Mais ba non c'est dagele ka c'est ali ba yamba été. Na mutema mawa blano alobi ke délire. Boka ngela batu musu ba porte en salle batu bola muteko katanga te na méchant. Vous n'avez pas blague te. Vese les personnes ça ba na fâché mabe. Ah, on a fait na siliki yokanga kibinda ngablana na benga Sandra Kazadi vesele ani mavuzi a famille na bisote na benga Sandra Kazadi petit frère Quadra na bengi Mama Rifa na Londres na bengi Papa Roger pour mobala Mama Rifa ande ko na biso mutambe na bengi Papa Roger na bina plaider ezana ex-président ya Fali ya Kibinda Nouvelle Alliance. Mon père va bêter à Kibinda, on est en Nouvelle Alliance.
ex-président Fali à l'opération côté ba Maïkari ba côté ba Chaomba lokolo bangba kata bon opération ezate et zo senga urgence de $2,500 ata pona Fali wa beta na quartier latin place na mona ko faire linga Fali ata pona Fali wa beta na quartier te ex-président na e soka laksa ke mbonda te mais le ba yobila bina kawana asala ngo te to sungai quadra ba MC quadra bengi nga na e na pala bina nga le roi ya ko tambula te a délégué mutu via tinda nzele na e tina pala quadra pese $2,500 ba tchai ma bendi na lokolo so akatana lokolo falanga mema ke bina sa défense mais abina na délire véritable na TV pourquoi oh na bino oyi passe les bousons na yoka je dois tu sais remercier na émission Boutadika je remercier bato ba aida yo na opération ah gloria qui n'attend ngata atanga kofite oyi passe ce que bato bazong selanga ngo ba latino ya libanda ya mboka bazong selinga opération au fallait achata $100 te ata $20 achate 2,500 à Kofi parce que opération ils allaient premier tour na deuxième tour nous ce ça qui 2,500 Kofi a payé 10 coups na misu nanga moi si na mta kozo mais je remerciement atanga Kofi na rappel ya Boutadika so habité que Boutadika so habili solo ah mais yo tangi batutu motangi Kofi te na vie na ngobi que soit quoi drama be ba bazong sela ngo batapoto ba singa ka bola muzoba. Vous comprenez? Mais il y a un plateau qui permet pour un visa. On va mettre ça devant le colomoko. Bakabelo basket le colomoko, moko on peut s'en aller. Mais blanc n'a pas éviter. Ma comme nous sommes pas éviter. Au moment même avec bijou moulo le pour ba hériter ba même ba poto c'est blanc. C'est blanc. N'a pas non plus loin. Est-ce que ba DJ Momboshi ti ba même poto ezango? Oui, la révélation nous a. Dans le temps, il y a 100 000 personnes à aider sans oyeba. On dit que poto Aïdor beaucoup à l'Eblan. Aïdor. Tika boy. Aïdor a 5 ans pour confirmer na F victime face à l'émission n'a pas Vincent Toulouse. Pour confirmer à que F victime a sous la Covid face à l'émission n'a pas Vincent Toulouse. À ça le roi gagner nga. Sur ça la deal na yana ba agimate na limbise là. Ba mo ye opena de ba mema poteza ngate so inga na boya ki hérité te pona mamba kitambo anga me bataki tambo poto fuba pesa na bato à l'hôtel mais nyo sono ke na te fo ba délire à moi ah vena ngasele bo ba père leki na nga est-ce que so sana ki sasa o eza nzima mobala soni eza la drone ok c'est pour ça là na ba fali à New City so alliance so geni tenga na gibinda ngana fonder ville bakuya etalios soko mono tana youth soko mono bana tana ozoko ngate Bouddha Bachiri ou Talabiso avec beaucoup d'attention mais quand même public aussi blacki hein aussi black publiquement boya bakolo na musique na yo wana rumba authentique est-ce que lelo ozana sengo ya public wana ndenge bakoya parce que dans mon jeunesse balé qui penda musique à blana oui bakoyo comme mais blana aussi black qui penda mikolo lo baki tenga fona tout à likolo na kina mambo likolo ouais ngana ko comprendre que nzoka rumba authentique za no ya ba viete nga si black ba père manzoka za rasu ya bango te ba jeune ba botola yango ba jeune ba romo lingo kuta bana moi si mona ata TikTok asala ne kaka ba challenge ya ba la ina sombi tike mbala kata o comprendre oh ba jeune fille belé ba jeune garçon basala ba challenge ya ba bilo wakala na pesi petit na nga place azali Angelo Elisa ipna apota na idéologie osala ba challenge ya ba nzemba wakala donc rumba authentique to ki na objectif ya ki ba père ba vieux ba comprendre mais ba vieux nzoka basaka nango déjà ba jeune de ba botoli yango de comme la so che concert au monde na kabola public tenga na mo ndio zumité mara ya mikolo hein tena mikolo na une fois na concert na moko na mo na mitu ketoni banda na bi oh blanda yango likamuni nya nzambe kaka oza na biso atuka na biso no goeza na mote goeza ka esprit détermination pour ba croire ki te mais ba mo croire donc moi lelo to bimisi ya papa Luciana drone to bimisi papa Luciana na modogo fallait père na modogo représenter latino na featuring wana papa Luciana représenter clan viva
tosangisa mélange wana biso tout tobenda siko lwambo tosangisa ye epesa likambo epesi likambo epesi mais mikolo ezoya nzembo Jimmy Bofose eza na papa Malange po ayimba ma testament bandeko na kotanga na kolela o maloba ya bule foyoka voix mais Blana risque oyo ozozwa ya koyemba na bato bayebi musique makasi bongo bato yo tala bato yo nabotama kute bayemba bato yo tala bato yo yoka mais risque wana yo moko ntango ozokota na studio zoyemba par exemple na Luciana oyebi na Modogo risque wana ozobangisa ote omoni musique faut dara philosophique mutu to na philosophie na ye mutu muso ayabo alobi no tanet tata onda ayabo abi yebilamba te batana bango basaki ya philosophie na bango azo pe ba adepte ape na bandimi belé oke pe ba concert ba musu mpiaka mais église ata onda plein balatana bango so habité batara makasi basaki ozo comprendre ngasi on a préféré na rumba na bité ba rumba tout ba jeune ba obete ça tellement bien toko bo ya progression te progresser ça bien mais garder du temple responsable ya bien nzambe mo fazala vous comprenez et puis ça combo ekota te na héritage ya lwambo ya tabula ina ya kale Jeff combo ya blanc na fa ekota donc ba teka ba pala ba viola fonga pe na zo ata parti utaka combo que c'est loi taka représente première jeune acha photo ya ba ancêtre na musique na affiche et ça la matin la histoire de musique congolaise donc na yewana natali ba père wana eza philosophie avec Rambo Koffi Olomide era na musique akutaka ba madilu system ba papa Joski abeti nona bango na tikali 0 na tikabeta ona OK jazz akaluki ba Friza abeti na ba Zaiko abeti na ba viva la musique pour à s'imposer à l'accepter makambo oya zanango vision siko ezana ba papa to yana ba grand frère zana maintenant ba papa ba grand frère nini obana na pena liboso ne ozo tala makambo ozo ken parmi ba grand frère lelo fait rigoler na ba grand frère fait rigoler ozo on pas to banana ba grand frère zaka été to na ba soleil wanga bazali belé balola mwana bazali surtout ki ba babindombe bazali ozo comprendre après toya na ba master surtout comme étape ba master auto à peu près ba génération mongo total la maman Maïso Fabregas guide suprême ozo comprendre après ba Maïso azaye moté mais yenda za guide ya génération auto ça à part Maïso ba tozo yemba ba jeune bazebele bazo yemba ozo comprendre après bango na ko kita siko na ko s'affronter na batu ya afrobeat na jusqu'au inosibito yeni na rumba authentique petit frère quand on voit na kito pour une super bête rappel rumba authentique vous comprenez na jusqu'au na été na rumba authentique na ju Dali Garvey na rumba authentique na ju Di Maria Mbeyambe na ju Vasco Murada na ju Transco vous comprenez na zui tasko ba voir nzo kana siko zui transco na zo yimbi c'est moi abana ba kasa ba lwambo jusqu'au yo memi na ki lwambo ozo comprendre donc penser na ngeza bon après ba petit frère to yimba pe na balifanto pe bazakala ba balifanto oui bazakala bazabana ti bazabana ba petit frère te bazabana Zagalara oui bazamona ozo mona na tenda fandi pour présenter été donc sauter bazakala o kibena ba masana bango kibena ba sins aza na tano mana âge aza lifanto mais aza mwana ya vena na fali maza lifanto to yemba pe na bango ozo comprendre biso ezaka biye taka ba bengo biyemba do biyemba wana est-ce que Blana ozolinga o faire voir biso que oyebi koyemba ozana savoir ya musique tout Blana ozala na business est-ce que les musique ozosala les penza business OK lolia kinobi ke na nenga mabete quartier la telongola suma complexe mo pesu ya ba sampayo mo ba 200 payo ba 300 payo ba 400 payo moi ba Tchétchénie moi ba visa ba voyage quartier la tpsa biso da auto pesa biso lumière ba l'accepte biso ko loba mais après quartier la terre to koite to matisi le super vitesse ozo monter que to matisi super vitesse ça pas peu comme souvent facile quand on dit la tiki verambo moi ba blo wana ba suka ngone no sala bien la foot a parlé ndeni mais esprit konzo esprit saluer you got hit esprit saluer Jimé on a da Jimé papa soza ki di ba coach au mouvement on se comprend donc on a choisi na bagarre le lolo ataka kombo ezali donc ba ya ebele ba pe na ba orchestre
So, comment que ça mignon à boire? Bah, bien monté. Comment que ça? 9e, 10e bataille. Ah, dans le coup, il est informé, merci. Mais l'autre musique, il y a présenté. Non, on a besoin de représenter. Partout dans la côte, l'autre musique, tu connais Madrid. Tu as besoin de titre. Pour te communiquer au niveau de la Ligue des Champions, mais quoi t'en as chant? So que c'est son match. Quoi t'as eu côté yo télémé lelo. Oza na génération tout tu na banani. À tout cas, on a hors série en 7 ans tout à jeune. Ozo comprend mais la bête en tendance tout. Mututo chanaï. T'as rendu to vandi to yembi na papa na biso le rôle à malage. To yembi na papa Luciana na modogo. Ma père na ngana. Ba bi bato benga Iniesta. Ozo comprend. Na zo pesa ba passe. O pesi boy papa Luciana zo pesi boy abarambo. Azuna yesu na papa malage isko to betani na ta bakano ni ba juski ta. Il y a pas risque wa no zo surtout venir biso malage vraiment. Grand chanteur à niveau oyemba na e pe aussi ba pesi mbote. Abibla na eloko ye na awa. Asenga ta sans frontière. Abibla na eloko ye na awa. Et la musique on a yoki. Très bien. Donc, alors, c'est Blana Ibramo sur ces plateaux, fidèles amis téléspectateurs. On a beaucoup sur les réseaux sociaux. Blana Ibramo, pour découvrir les titres qui toko. Tous les titres locaux là. Pour toujours, ils sont disponibles. Tous les titres locaux là. Drone. Ils sont disponibles dans la plateforme. Il y a un téléchargement. Et vraiment, dans les tout consommer en Toyoka, Marcelo Toro Beta, comme ça, bon, on peut savoir sur raison. Pourquoi? Tozo la Luataka musique sur ces plateaux. Alors, Blan, Nazongelio, félicitations en tant que Koloba, Ozo Beta, pas mal, concert, et puis, tout va pêcher aux confiance. Mais on dirait, ils ont un artiste, musicien, monsieur ko croire na marambo yorosala. C'est dit à quoi? Et c'est quoi on a bon moment na marambo sala. Pour tu croire te faut à nous sourd miwe. Pour l'attaque est là. Ou le bata Nicolas Sarkozy na Macron le diable est là. L'attaque est là déjà au bateau qui t'a bino pe boba juriste était pour valider ko ya na ngato ezo simbato biso tout ora na kati ya cop mais ba hike bazo accepter facilement existence ya l'attaque parce que ba yebi papa na biso baze ko lo baka boko sanoki pour le kuta et komi ko koma oso comprend ba ko seki mo rapide pour ba kina ba ascenseur siko le kuta vérité une escalier atikali kana dépa pour atteindre les cambons. Parce que bazo bangande za qualité ya musique na autozo proposer bat contenu. Pour la génération autoza et ko le karaboité fallait kofiolo midemo wazonga, fallait le tumba masimaro wazonga. Musicien mo boy mais na ba capacité mo boy na ba cerveau na ba ndenge mo boy. Pour to banda ka te to mona ka te vende comme na onde bo commission noir bongo. Vous comprenez? Non, la TV comme noir, voilà. Na comprendre. Vous avez un mutu abeta nzemba succès. Abeta nzemba za succès. To pa utaki na orchestre bo. Magamba yo loba. Public ko ezane bénéficier na l'autre. Ah. Maintenant je suis ngani na za bo. Moni na leka chez bo. Est-ce que bazu ba block notes. Ba noter. Ponga na loba na mboka oyo. Moto yo. Oyebi ke bo sola na elobi bo yo kana na bino. Soki bozo swana ko lekana na maloba te ko bimisa ba vérité musu caché te polo biso ki boyokani akoma na ba réserve vers yo amitié et kopta lango nzube au paquet alimenti so les 3 jours na basama isa ranine et puis là susté confiance elle quoi paquet alimenti combien d'années bo sala ki bolo ba ke confiance ya singa so ikatani ko mama zita poto yo longo lango to ba ke confiance paquet alimenti ça les 3 jours na basama et puis là susté faut ba tabou pe ba yat so ba yaka ba yaka lobani ba ko expliquer ni nani o aleka ki ayo déranger te toujours total na za abonné na oti beza mboka na za abonné na ona tala ka nyo so ko boyi ka ekota mbamo kwa sa te na rata kana tala ka tout so na rata na ko mona na page na tali pe na contenir émission na bi John nga boyi émission mabanga na 15 mabanga mo boy mais ay ka fingi to asali ka po aboka 15 mabanga na po ke beta matolo mais est-ce que bato bana parler ba retenir ni par là nini oyo génération ya bino musique bo ça la leçon ni yozo zwa yo moko personnellement na ndenge musique zo tambola lelo
les sons autres dans la ngole lelo eza bato babwaka mi plus na commerce que la musique lokola liboso na remarqué bato bango plus bacommerçant que bamusicien il fait pour vendre eza parmi mpe baobjectif mais objectif ya liboso na musique eza pour apporter quelque chose oyo na société ezozanga ozo comprendre to oloba makambo bato baoloba tuba na société mais bana capacité te ya public oyo oza na bango okoma na kwa molobeli na bango la voix des sans voix ozo comprendre nde toyembaka boye baobjectif ebele ezaka bongo mais na musique na biso lelo na mo omona ndeye bato place ya kombo ya motu ezoleka texte na ebele ozo comprendre so tuni moto retenir nini na nzembo wana na retenir a Fabrice Gitamvu Jimmy Bela nini bakombo ya bato mais pour kuta bina bajeune bazobimisa su batexte comprendre mona ete nzembo oyo maiso ayembela mwasi na ye tere ya lino est-ce bolandaka technique achante to bolandaka texte wana mpo nayokango mpe na kati ya kar na ere moko eza mama na texte eza na texte ya blague te ozo comprendre donc il faut bajeune baplonger biso na batexte na bafond mpo fere na fali baza na biso te bango bana biso te kasi papa chéri na oyo ranson baalaki bazalaki na Koffi Olomide na bapapa mba te na bakestere te bango bayaki mwa mosika ozo comprendre nde lelo tondo oza na wera na jibe obi kokende bien obi nde toyaki mibale na bien nde toyaki na wera na jibe après mais aujourd'hui wera na jibe toza na bango lisu te lelo toza na fere na fali après fere na fali ozo comprendre après fere na fali toza na Maestro Fabregas na Inos B. Pardon? Maestro Fabregas na Inos B. Pourquoi Inos B? Connu partout dans le monde, 4 coins du monde. En un tube planétaire. Je comprends. Sur na critère nino tché Inos B avec Fabregas. Le tube planétaire, moto va y des passeports pleins. Na Koffi Olomide atambola Afrique ma place ba musicien belé ba tchaka mbanga pe ba commenter so place tout na kenda na tuna Inos ba yebie place tout na kenda na tuna Fabregas ba yebie l'homme de Yamado c'est quelque chose déjà les autres artistes de la génération na biso na tuna et comment ba rapper na la ba vidéo na ba YouTube méga pe wifi am sukuna ba sela ba méga te wifi tam sub meda na hôtel on comprend de fond ça public anti hôtel ta devoir foutre le monde ta ko Blana. Oui, tu bandi mission bien, tu kende bien, na monde bandi au tengama. Oh, muto avai na plateau pe na lobi ke to na faire na fali. Ozo mona baje. Est-ce que yoko ignorer existence à fali to ya faire? Baza. Ba telema, baza wana 20 ans. 20 ans. Ba bandi succès, li fanto na ngana botamite. Mais elle a commis majeur P 18 ans kuti bango bazana succès quelque part nous amabe lelo to kende ba dizaine d'années quinzaine P Maestro Fabregas après Inos B bazana maintenance alors yo zana nani olobi yo zana nani ancêtre na njoto ba jeune hors série obete na biso lisolo na plateau lobi musique eza lokola ndako bato bavenda bakiti eza na bamisu bana baebonga alors lelo awa na moni bamisu pe bavenda tapi yo moko lelo ochange suma ezaka bongo ochange ma ozokonga te nazoloba par rapport à maintenance omoni na fête na mariage kiti elekaka kiti to eza ya honneur eza ya nani ya bamarie te ata président ya république kaka invité na mariage ya bato mais kiti ya honneur ezaka ya bamarie yango te na fête en fait place oyo baoclasse yo nde eza valeur tu comprends? Dans la musique, il peut monter dans la classe, na place bachaka. Toi, tu peux pas comparer Koffi avec n'importe qui. La musique congolaise. Tu sais, Koffi a un répertoire où il est vaste. Asa seul musicien congolais, au baro bando bete na boîte, s'il vous plaît. Baro bando bete na boîte, ba beti nzemba mutu mususu te. Ba beta kaye, ba pe ba obina, ba toki. Koffi est là. Asa comparable kana madi le système.
rival na ye na ndenge makirumba m'a dit le système. Vous comprenez? Après wana faut y bakende to dire la boîte vient nga cheta na vient nga fali ba pota na piste. Soirée mo boya boy cheta beti fali. Soirée mo bo na piste fala beti ferry. Donc ba pota na piste ça des forces des énergies. Oui ça wana. Vous comprenez? Et là so lo ngwe wana o na biso siko bilenge. Ba yeke pe bazali wana faut envoyer. Mais ba yeke baza ba yebi ke l'homme de loi takayane hors série ani na mututé. Ya zo betane musique hors série. Ana mututu, ana ba luambo, ana ba wenge, ana ba zaiko, ana ba maestro, ana ba fere, ana ba tutu, ana ba karma pa, ana ba tutu. Donc c'est ça. Très bien. Alors, à quand il y aura date? Parce que oui, Bisoto Yamba plusieurs fois avant que l'Ouattaka comme le l'Ouattaka, Ozaki mo pesi ya ba conseil na ba plateau. Est-ce que na bien? Tikanga na si sa question. Oh là là. Tout soit naté. Ozaki mo pesi ya ba conseil na plateau, yo Ozaki qui monsieur qui connaît tout. Bah détail qu'on peut ça bah détail na télévision aujourd'hui yo mo za face à carrière na yo lelo yo mo lelo za patron un groupe de l'Ouattaka musique est-ce que lelo